Mon mondibu na ebité wa musicien mais ba musique yango auto beta oyo faut zapper na manière mo boya olobela devant na mambo famille ya mutu mais so me na nenga musique wana ndeto kega na nenga musique ya mais na nenga famille ya mutu ke bakangie pona libota na e faut oye ba pe nenga ni no pesa moi conseil pona faire na kati ya kumba na donki fali na beta ni va fali. Donc, les lots, ils vont s'engager, il faut casser les petits. Vous avez l'erreur. Vous avez l'erreur. Vous avez aigle. Vous avez des chances à bête à stade de marché. Mais aigle, vous avez des chances. Aigle, vous avez maman. Mais pour na wenge. Wenge le binango 5e génération si kala ko salate. Wenge le bi bien. Ye aboyi na ye le bi qui a génération mo na wenge te. Fali pour passer génération mo na wenge. Ils ont solo. Fali poupa mutakala génération na eza donc na wenge bon fali poupa donc nga websa yoko sekate ala génération ya wenge ba o ba génération o ya sima oyo toko compter donc toko zo beritier Watanabe ba Fabrigas donc ba déplique Fabrigas na fali pour ba génération ma c'est rien Team France Télévision Team France Télévision Team France Télévision Team France Télévision Nemara Salande Makam. Bienvenue fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. C'est www.fimbu Info Télévision sur King France Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission 100% vérité présentée par votre humble serviteur Erzumbayo. Journaliste à l'équipe vraiment le lot on est Sengomingi. Il a présenté une émission par rapport à l'actualité na Nengezolika na Mboka na biso tozali awa na Afrique du Sud précisément na Katia ville ya Johannesburg. Toye awa pona toyamba notre invité Nabiso Auto Yambaka, toujours une émission à 100% vérité. L'actualité c'est belé sur Fabrigas, sur Bina Fileux, sur Héritier Watanabe, sur Fali Poupa, sur Wenge Musika. Tout terrain, Stade des Martyrs, Babeta qui va être concert à VIP. Tolo Belango, Awa, tout ça, invité Nabiso Oyo, Aelelo Awa, c'est la première fois que Yamba, Aropantanteke. Aropantanteke, n'est-ce pas tout le monde tout le toujours bon. Je dois remercier à mon sponsor, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Sans oublier tout le monde sous la Simana, tout ça dans la maman, Charity Moleka, salon la maman, salon Oyo. Ils ont défendre les Congolais partout. Ils ont m'abonné, ils ont m'abonné, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Prends ça, le sénateur à vie. Merci beaucoup. Na 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. Hein? 3 fois King Kabo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na princesse le sénateur à vie, pasteur Alpha Lukao. Pasteur Oyazana Bonzambe Kati Nankolo. Oh Satan a poussé na rata pembe na été princesse. Satan a poussé na pembe na pasteur Alpha Lukao te moto. Azana le Kankolo batwazo lunga toujours ba combattre ba lungate et simbate. Pasteur Alpha Lukao, l'église na Congo. Azana dinamite na carte Afrique du Sud. Vraiment Pasteur Nabiso Tolingara Mingi. Merci beaucoup à notre invité d'aujourd'hui. Ce qui régit, Baza, toujours together. Nabiso, Bafunga Nabiso, Toyamba, invité. On va petit mot, Baza, na moto, na n'engue à jeter le rôle à Elisabeth Moseka, le rôle à Hakim Moleka. Merci beaucoup, na 3 fois King Kabo. Bonjour, mon frère. Bonjour, Erzumbayo. Boni. Kitoko, très kitoko. C'est la première fois que tu as quatre émissions. Nabiso, Loba Vérité. Ya welcome. Vraiment, merci beaucoup. Les téléspectateurs, on a vu ce balanda, Koko s'est présenté, Madame Aebi. Aebi de Jonathan, téléspectateurs, on a vu ce bazawana, lorsque s'est présenté, ceux qui t'ont bien. Vraiment, bonjour d'abord, Mambo Tebele Nabino News Holanda. Ils sont artistes de Ndou Mabanda, Mirabeto, donc ils mis l'esprit. Espoir ya lobby Nicolo Baobenganga do ba pesinga kombo lisusu na ki chinois do eza lobe donc Mirabeto denzu lobe donc bambote belé ba ba ebinga te donc tozo ya ndenge ezala Mirabeto denzu lobe na ki chinois to yambio ndeka to lobala moko ya welcome merci beaucoup l'invitation na ndenge
merci. On est aussi Tanayo. Oya, que les canaux émission, on a besoin de 100% vérité, vraiment vérité né Ezalaka. Avant tout, on a Denzu Mirabeton Lobé. Ndeke Lobeson. Oui, Mirabeton. Denzu Mabanda, Mirabeton, do Lobé. Lobé, on a donc une Lobé. Lobé sauté. Lobé sauté. Eza Denzu Mabanda, Mirabeton, Lobé. Lobé sauté, Zanga. Ah, ça y est. Zanga. Parce que Lobé, on a un chinois. Surtout, il y a un français, il a patron. Patron. Oui, donc il Lobé. Ah, c'est des années patron. Tu sais, la minute, tout ça, déjà possible. C'est que la réseau social, il y a bien calme. Dans tout côté de l'actualité, par rapport à une émission Salaki par rapport à affaire Egola. Par rapport à ma affaire Egola, ma affaire Egola, na fali poupa Robino Mundibu. Par rapport à que fali faire vandara kuna pote ma belle qui est. Par rapport à un artiste, des artistes à Kangami, des artistes à Leki, à Gomi, qui critiquent, à Moni, qui Kangami, à Moni, bien. Bon, au moni, et là, comment on va comprendre l'été. Même si on va musicien, les lots auto comprendre pourquoi parce que pour nanga, pour nanga nan un aliboso donc il n'a qu'au lobake. Pour na mamba faire ndenge bakanya na prison wana eza pour na côté ya famille na ye côté wana makambo wana ekomela mutu nyonso étant que parent mais na sens o mondi bo memela ngo ndenge alobi ke faire fanda nan kuna bon pour na vraiment na sepelité na acte wana pour yepe azana mwasi ya na bana et un jour peut gros comme la il kamwana Robino Muni va pas parent de lobby kaka un jour peut gros comme la donc il a meka obongsa moi muke na ninga lobaki afanda na kuna dans la sens wana comprendre donc ameka na obongsa moi muke mundibu pour bangunyo so bana wenge solo tali Robino Mundibu a aussi pas au rançon faire Egola azalaki ex chef d'orchestre tout après azalaki après Weranson de faire Egola yangwana donc au moni na ba famille oyo ya lelo oyo ne toza mwana ayaka na bizali na ye mwana nyonso aza comportement na ye donc nde baloba ke to bota motema ka to bota mwana te to lelo oyo Robino Mundibu na nenga o chrétien frère que non fois fanda kuna na comprendre te na sens nini na ndenge donc bakangie pour na famille na ye ou na sens ya musique ya memela ngo dans la sens wana ngabe don na comprendre te place en te na sens que tout le monde a fait Egola, tout le monde a fait les boupa. Mais tout le monde a bongo. Les nets na kalane tout ça que tout le monde jibe puis na tout le monde est ensemble. C'est ça par rapport à ça analyse bon il y a fallu poupa. Mutafali poupa c'est trop dire. Bon parce que au monde ne va lobaki bitumba banzoko so ba robunda matiti nde yo karapasi. Matiti yo karapasi. Siko ya onga na rolo baboy. C'est que fali na faire likambu mo eza na entre ba mibale. Siko c'est que Mundibu soki a mokota na simana c'est que batu baza o balendi o ba otindika pa otindika c'est ça. Donc menga bona na mona ya Mundibu na ebité wa musicien mais ba musique yango auto beta oyo faut ça peine na manière mo boya olobela devant na mambo famille ya mutu mais so me on a nenga musique wana ndeto kika na nenga musique mais na nenga famille ya mutu ke bakanye pona libota na e faut oye ba pe nenga ni no kopesa moi conseil pona faire na kati ya kumba na donc merci beaucoup Denzu Mirabeton. Tout ça qui analyse par rapport aux musiciens, il y a un de l'obéli bongo par rapport au poème baga na boka aux ana succès aux ça m'a ramené belé par rapport à votre côté na actualité na yo na linga pe na tout nous moi question par rapport ya wenge musique 4x4 tout terrain basangani pour te succès sili bango jibena wera succès sili bango yango nde basangani et ça kaka pona mbongo attaque yo pe ministère ko parce que ça analyse ni comment on a musique fort vraiment au moni ba vie ou era jibe ba sala ba succès kala bon selon année na mona ba moki na suka siko donc na côté musique bana mike o ba oya
bato ba fali bazoya na ba lire mo boye donc ba client musique mo classique so ba fali lelo ndenge alobi ka beta martyr wana a beta ngo ase fali ko tondisa martyr wana aigle tondisa a beta wana aigle donc au mona dia na musika mais wenge na kati yote yo mona donc il ne abima libanda beta partout a beta talara fali ne a beta ni va fali donc lelo ba vie ba sangani ba bité photo casser les petits bozo salaire voilà aigle on peut ses chance à beta stade de marché mais aigle ngo ba peut chance aigle ngo zolo mama be pona wenge lobi nango 5e génération tikala ko zalate wenge lobi bien ye aboyi na ye alobi ki ya génération mo na wenge te fali pour passer génération mo na wenge eza solo fali pour pas mutu akala génération na eza donc na wenge bon fali pour pas donc nga websa yoko sekate ala na génération ya wenge na nomi abeto ba o ba na génération o ya sima oyo toko compter donc toko zo beritier Watanabe ba Fabregas donc il va déplique Fabregas na fali pour ba génération mode c'est rien la 4e génération nde ba quitter la rona donc fali à grand kate voilà grand cas donc mutu akala il peut pas voilà donc comme ça ma fa ba je so ba mo sangana donc il pona fali ke ba casser mamna et qui n'était pas ba moni déjà étoile au fali na ngo ba ya na ngo donc étoile wana e wo mo bank sa siko aigle na sika osabilo mo ya bien na kati ya Kongo ta yo soutenir ma fali ça de marché na soutenir était mais na mission na lo en tant que musicien ça l'analyse na yo ya ngazo bima na mono fali pona nga donc na mona ke fali osa mambo oyo et ça là na ça matin na Congo parce que niveau ba vie ba sayelara ba wera ba jibe ba tana bango pe kuka eleka les états ma fali na héritier yango na ba pese ta fali na héritier ko tia fali na héritier par rapport à ni ko tia fali na héritier donc fali na minito azoya mabe zwa héritier azoya mabe héritier rezoyer ba Fabregas ba bina filet biso ba oyo tozoya lisusu biso oyo génération wana donc 4e génération wana na fali na héritier atana donc ne do yana la génération ça va bien ya solo na websa yo biso ba oyo na ba héritier ba na pesa manager ba mbote Zado Olanda o musicien na bino ya Jobo Nzu mabanda mira béton mille esprit donc na sûr que ba oyo ka déjà ligne courbe ya na ligne donc merci beaucoup Denzu mira béton avant to kota non na ki Denzu dalingi to dina na ki Denzu avant to manda ba découvrir Denzu ba découvrir nanu na ta elo mo boy ba téléspectateur so baza ba Olanda vraiment nasi bato asepeli ya trop na chanson on a yembeli John Image na kati États-Unis na peso ba mbote John Image ba mbote no ebele na mama Patricia Ntumba donc yango na sali nangelo côté John Image kasi koboyo boyinga lelo ozomemanga nzela liwan ata banyokoloko mwasi na ndako boye te John Image na Patricia Ntumba mwasi na yo kosalanga mabete atana lali mingi nani ayokelanga mawa opo balukelanga John Image hazonga tana ndakwe yozwaki nga minere papa lelo nakomi majeur lisusu olingo kimanga pona nini boyo eya John Image eya John Image papa Mira Béton merci beaucoup Mira Béton je dis un grand merci manager oyo sera simbi place soki aloki place et si kaka manager papa merci beaucoup Nicolas simbi bluetooth simbi bluetooth bon mon bluetooth ndenge ekoma merci manager papa ya sala bele vraiment pas bambote bele place oza na pesi lisusu na bosanité Jansi Kalenga la stylistique donc il y a Katia Jobu bambote belé Jansi Kalenga la personne mbote par rapport à Nathalie qui timbre de son nom na moni Lacoste bon vraiment ou t'as pas Lacoste il y a Lacoste Tony wana donc toi bangwa kabiso na bango wana vient na biso tondolo bambote belé place aza
même place aza sentir ponga yemba na polyvalent OK mikolo na kimeli bango na basanse ba vie caisse omona tene na bandit na sali na ngelokote omona donc ba vie caisse tu vois na zongi na yo compliqué bango lisusu siko na ba voix na biso ya ba ligne courbe OK donc ba songe ba ligne courbe donc on nyo sa linga zo cour mikolo ya ba chant donc yemba aroya pedo na opese ba cour nyo so wana to opesa cour nyo so cour na yemo donc il vient dans la coste place aza vient na biso ya yolo ba mbote belé nga ke mo na yolo te nga na changu mama na changu donc nga na changu wa donc sans kolo mabele bala mabele nzela aéroport ka lukemba ba mbote belé ba changu de béton abandi wapi mira béton toyike yo mwana changu bana changu ezalaka passe fo misa changu abima tsa natali ba misa changu foma ba bimate ba leader a changu na changu leader mo abimi bazala te ba bimaka manda chante na biso ya changu ba manda chante ba vient na biso ya changu bazé belé utu donc bazé belé utu ya oloba donc ba bima na bango baza ba Chelsea chungu donc bana changu bazé belé hein bazé belé parce que babima ba succès la bonga zala moi mukie non moi mukie abimi moi mukie musique da mingi likolo boye banda peut-être yondo yoka bangote ba yemba kutu ya oleka ba yemba kutu ya oleka puis mingi majorité mingi ba ba ténoriste pe na do ba yaka ba yemba mingi ya oleka ozo comprendre c'est que yo tcha ba olitoité ngai vraiment elo mona ko yebisa yo batu ko ba yeba kinga donc na bandi wapi na suki wapi biso oyo malgré na Congo na loba oyo pena donc réalité ponanga na ba Congo na ba kin à l'époque donc nga za linga musique mingi d'abord OK na musique mingi on a collé na famille na do famille chrétien OK baza ko permettre nga mingi te na kangama na musique ya mokili mais ngai siko tozaki na orchestre ba simanda ko tobima te orchestre ba sima bandaku ti batamu susu ba Ronaldinho pardon Ronaldinho orchestre ba mbote belé bobi la saza na ba roi David da bengale pe na maison avant baya nanu ba okota na et pas vient na biso caisse orchestre évidemment orchestre ezaka na ngaba na presque na ba Gino nani plutôt Abraham oya Gino oui na ebité so ba robosa na passe totika pe bamboko kala donc kitala tozaroya na bango ne babimisaka mutu biso tozaroya mais tomi pesa mingi parce que la famille balinga yité ba yo longola ba tina ba internat ba nini ba chic ba nini bon mamba ba classe RSili na yo zonga pa babimisi hote fo longa awa d'abord fo kende Afrique ici. Kende na una donc il faut Afrique ici on peut y a succès à la raté au bête à raté car aux moins 10 fois na yo OK mbangu na studio au dépasser mbongo na yo ba yebi le bango yo te na mbongo te ba tu ne ba bimisa ponga na yemba bango yo yeba inote mbanga bimisa mbongo na kati ya mbongo na mata mwana mukeso tikie otunie oyebi muto awebisa oh musicien yo oh chanteur tous un côté bien mais côté yeba la mboko nde oyeba nti na beta partout to beta awa na ba bluetooth na beta partout to beta ka ngandi makutu ba musicien oyo ba yemba bien so na moi musicien yemba bien net Ridi Boyoko bon Ridi ava vraiment nanu azandeko oyo tozane mabele moko Ridi eraye abandi mouvement na ye na yebite so ayeba ke bokote l'orchestre te to kota te to bandanga na ye bobono ke sala yo na Ridi bandanga na ye ayebi boyoko mutu na ngai nga buda boyoko te comprendre boyoko mutu na nga mwana mabele to bandanga na ye ta yaka na nande ko na biso frère John ya royeba tozao répéter na kati ya ndako ya oyemba na master mususu azonga Congo boye comme on est Rio Libinza comme animateur biso to yemba na Ridi aobeta na guitare comprendre ayebi soit sala be moi côté na ye nga be na sala côté na nga ba trésor mabiala bon mabiala c'est normal ayemaka ayoka ka ye ayemaka na deuxième voix kitoko voix kasila bon Erzoum et la maison ba kolo na ngwa
ah même que on a si là on va combat ba mission mboka OK ba auto sanga la fait ba sali pelo comme sous ne to lobi ke boye mana ridi orchestre moko bo banda orchestre na ridi boyo orchestre na bo banda na yi ande kunanga ngai na oloba ngoso oyoka kutuna sira oza pe quelque part awa ridi boyoko eraye tukutana to répéter na palenga na yi ayebi wala mutu nanga mwana mabele te wa mutu nanga mabele ayebi comprendre o va si le boyo so po nga boyi mutu te na biboye banzo do elamba ezana bakolo nango comprendre nga sala côté na ma mususu ba musique ya ba musicien mususu nga bena na bango na landela bango mingi mingi te pona yeba so ba yemba ndeni so ba beta basala ndeni. Mais ce qu'on a notre mon teke oche moi libaya mo ke denzu mirabeto adobeta place mo boye ye mo na fiche ye mo to mona moté to mona mo wapi anda jack eza pesa ba atasali mpiaka na beta so tuni ba websa yo na beta paka sereka obeta to beta kala na nina Hollywood to lobate obeta Cristal tobeta ka ngai na ba jetungonga o abwaka na kati ya ligne courbe oyo animation ahema polyvalent chanteur comme animateur tobeta na ba mon frère ndeko nanga oyo wera Sonia Jobu nani Roveli chache tuna bango ngani sakate ngala musa batwana lamu ba bena baganga. Bien, merci beaucoup. Ça c'est Mirabeton. Balobi Kalamingite Manza Bomoko, leader Ridi Boyoko, papa possible. Azobi misa marché single nae. Ezana nzembo. Je crois mi balai générique moko na nzembo moko oborolanda beret rouge. Merci Ridi Boyoko. Azada na studio oyo. Alinga zo libanga, alingi. Apesi ba mbote place aza. Merci Boyoko. Papa possible alinga zo libanga. Abenga Ridi Boyoko to pa bengi na numéro na ngai to solo la. Aya ba zo libanga na na kata Marxi Singer o Ridi Boyoko zo bimisa. Beret rouge Mbanza Bomoko o ezali dirigé par le seigneur de la ville Mohamed Moleka Nkolon Tuku. Voilà. Bon sanité na ro saluer à des personnes et ça. Et tout ça na son émission. Na pesi mbote pe pa ndeko na ba vont ba lengidi la na kata Jobu. Parmi ça là, Maïs Oboya donc bambote na bino ya trop ba place boza vient nga Emporio Chako na kata Jobu, AC Milan de Jobu, bambote belé Dada Weston balobi les léopards de la SAP les oya mabe donc bambote belé ou à place boza donc denzu yo bo yo kapena donc single na bino ya merci beaucoup de courbe na yo par rapport na album na ya single to album single na obimisi ils ont combien de titres? Il y a 3 titres Mbeli banani na banani nzembo ya liboso na Mbeli vient na biso John Image na kati États-Unis o mususu donc eza nzembo na Mbeli ser na biso mo eza do Fire Love eza na anglais to yembi na rappeur mo ya awa na kati ako yemba ta mo muke to kata I don't know please babe you can tell me how I'm feeling good oh je ne sais pas ton nom pardon chérie dis-moi quelque dans l'oreille après rappeur on mo rapper kuna zongi lisusu donc na générique na biso wana générique na ko kiamo za bien mais ça la promotion te hein il y a un bandit so landi mikolo na ba chaîne na Congo donc eza na audio apa maintenant sali clip te ba clip ya kalaté ba ozwango nyonso attendez ma John Image clip non nyonso ba ozwango kalaté donc ba mbote belé ba place baza Christian Vubu manager donc toujours kitoko yo ebi Air Zoom ba yo yeyo na bosani do ba vie belé oh bozé belé o ngana ko pesa ba mbote belé partout sans oublier les sous vient donc nandi sous na bosani comme on est toni ya atanda comme Zoya na 3 singles on a 3 chansons Mikolo na tozo keka na ngoto après wana tozo susu banzema mususu o Zoya les susu wana eza na kata studio ya to sisite mais to bois ki nanu do 3 wana ba sentir on nanu ba enjoy na yango ba yoka on pena bien
conseil ni na kati parole ni na kati ya nzembo wana baptême non mingi o parlera sur amour to social toni bolingo yo bolingo ga pourquoi ka bolingo yango ne me mangambo na mabota te otuna inga mambo affaire egola otuna inga mambo affaire egola so lelo faire egola o bakangi pour nini simaka mololango ga bolingo ga bomsaka ba mambo bili ali aga ezo me lo ko la pena na eba te soki donc yezaka ke lo elo mo boy meto boma ngokala to ba yo pona yo bolingo nde ya nde kanga makasi na kati musique fort OK pour na musique lo lango nde donc yango na de toyembela photo bomisa pe pourquoi pas fana pe na otali société ndenge zali otali faché béton ndenge azobongisa Congo po yembi otali ndenge ba congolais ba soufi na mboka ko yembi na musicien soki yango yo donc soki yango yo ke fona yemba bona oyemba na avoka ba chola te boyo yo lingi mama bongo mingi yo lobika ke ya fosa lelo fo batela ntuku yo mote yo batelo ga ntuku yo la terrible toujours quand na boka yo na borana yo za la musique mama lo contre donc mutu nyoso la musique mutu mako lo bateki asa musalo fele na la te mais malgré eza mama social oyembela pe kaseri kanzembo kaseri kapesa ko mbongo te oza mbongo nzembo wana bomano yango patron apesa ko mbongo te wala patron ya jobu na tokutani na ye te ke na yembele nzembo na yembela nde Didier Shombo toyokana bien te na ye esimbaka pena bien ngana Didier Shombo apesa mbongo te yo lingi maka toyokana bien te toyokana nde bien te nde tosololaka nga na ye esimbaka pena te kansela mambwana omoni vie na biso kasi kasereka wana patron pena ya jobu tempête du désert patron ya jobu nakosa te partout bayebi ye donc kasi kasereka so okutani na ye boye faut seka te ba trésor muchi bazali le terminator bazali oyembela pe bango nakomi na suka bimelanga tana ndoto olobelanga liloba na yo ya sukara ata bayebisinga na États-Unis etonda nango banzube nakola na yo kaka celui qui aime la rose porte ses épinards epa na yo napesi motema mpe mabozo na ngai mobimba tanya liloba na yo ya sukara. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Loba Vérité, présenté par votre humble serviteur R. Zumba, journaliste à l'équipe Baronara. Au moment où nous avons été à la biso pour solo là, na Denzu Mirabeton. Denzu Mirabeton, je dirais merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, Joka Sai Cérémonie. Merci beaucoup à Ridi Boyoko, Papa Possible, Balobi Béret Rouge. Béret Rouge, Zoya. Merci Singer Oyo, et ça a impact na idéologie en banza bomoko Béret Rouge na Bokassia, le seigneur de la ville Mohamed Moleka, Joka Sai Cérémonie, 3 fois King Kabo, trésor malin Mobutu, CCC Ko Kukuwendu Wazabanga, Nabiso Yamboga Oyo. Je dis un grand merci à Princesse le sénateur à vie, le pasteur Alpha Lukaou, Nabo Sanité, manager Papa, na Bluetooth. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Batonio Sobalingara, Teddy Lumuna Paris, sans oublier mon confrère, mon jeune frère, mon lipasa, Yannick Wenge Zambé, Nabangonio surtout, gravement marié. Tout 27 basta pour te clôturer. Bon, vraiment. Pardon, la sanité André Mekato, vraiment moi na muke na ba ngongenge na ye na ba fula na ye na makambu na ye André Mekato, ya to clôturer. Ouais, merci Bambote Belé, na bino tourner bo Hollanda. Na ba o ba yebinga na ba o ba yebinga te, donc ba salam na bino yangwana. To bo sanité ba grand prêtre o ba mboko ba o ba vanda ba mboko yo. To ba yeme ipena ba yeme. Ba vie na biso. Docteur Okito na kati Alberton, babi ban Alberton kala te donc il se pela trop to zala ilongwana to ba mbote belé docteur Okito ba mbote belé na bossalité vient na ngali susu donc grand boss le boss patron de mon power donc to benga mikolo yo Tony Louza musicien boss donc ba mbote belé place oza
basalama na yo quoi papa Nadia ya yo yangwana. Yeah, merci beaucoup Trésor Mouzongo, merci, on se retrouve à la prochaine, ciao ciao, abonnez-vous, partagez, likez, on se retrouve à la prochaine, bye bye, ciao.